Batutu bazota la biso sur télé24live.com ezanga Julie Poyalama Toronto Canada kande tolobaki soki makambo koloba eza tokoya musique politique éducation nyonso télé 24 basi je nyonso tolobela ngo awa na religion tout tolobela. Donc on appelle Sibino Sumbote Bolimbi, c'est parce qu'on a qui déjà dans live, donc et quatre techniques hermo que ça va caprice nango Bolimbi sanga fait fixer sous technique awa ordinateur tout ça là pour na makambo et redémarrer. Na pesi bino mbote ba otala nga siko ba otala nga sima ba mbote na bino que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Donc zangai Julie Poyalama Toronto Canada. Donc mbote tokembalamo parce que ni ne kataki donc tozolo belama ya stade o ebetami na martyr obisonyo soto moni le 24 juin ezalaki papa Hervé Ferregola o awuti na ko prester stade des martyrs malgré ba combat ndé na lobi malgré ba tempête o azaki na ngoma kambe belé ba blocage tout ça là mais à réussir qu'au beta stade des martyrs ndenga prometaki le 24 juin au beta stade à Betty Yango. Donc et puis stade de réussir bravo tout le monde bato ba kota ki do to pesi to féliciter nga normalement on a félicité donc bravo l'artiste bravo vraiment au atteindre objectif na yo. Donc faut ko bête là bon beaucoup pas c'est pas facile parce que ko bête stade donné quoi nzungu moko donc stade année à jeter mais le là a kokisi objectif na faut ko bête là bongo maboko bango tunde na lobi atozo lobi asko ba stade o ebetami pour encourager ba artiste na biso ezate ernos photo ya kawa ba kofinga ka bango kolubaka makambo mabe pour bango tout cela parce que c'est pas facile nde na lobi to kembala moko na ba stade o ebetamaki kala et puis to kosukisa na oyo ndenge ba bando tielanga ba image kuna na régie. Donc voilà oyo ezali ndeko la biso yaya la biso Didier Lacoste parce que hier abeti stade temble abetaki na Masina hein donc abetaki kuna yepe a programme qui kobeta le 24 juin yangona malgré batu balfingi ye tout ça loté aux jaloux fallait pas au beta botika le 24 kaka fera beta tout ça là mais à Betty parce que Zaki déterminé ya Robeta selon conviction donc à Betty ni ya concert kuna na Masina na terrain municipal donc à Betty yangona ba image wana ezali ya Didier Lacoste muketo ngande babenga kae menga ba mi médicament pour na nzembo ni wana oya sala wana. Donc voilà hier on a besoin de ba image yangona no bota ba image donc faut encourager tout au bazo ko exercer métier na bango. Voilà voilà zaki ndekula biso Didier Lacoste bomoni stade disons concert na ya betaki na terrain municipal ya Masina donc faut encourager ndé na zoloba awa ezali te mutu tout il faut tout encourager bango parce que c'est pas facile ya kubeta ba stade wana na ba terrain municipal wana oyo sikoto koti na héritier watanabe après to yo sa analyse so polingo intervenir hein numéro la biso ezali wana 001 416 877 0966 oyo watanabe moto na tembe. Donc dans autres ba image na liko tia ba na nini te elobate quoi volume te parce que au moins siko ba collaborer sous te so tia image bo ba bloquer nini na tout ça là voilà bolandaka ba image ndengona sans son waneza héritier watanabe moto na tembe donc yango wana image ya héritier bozomona donc ba sali eloko moko malamu parce qu'avant ezaki kaka ba yaya ya kala ba wenge ndemtu ba bando beta ba stade wana bango suko ba jeune lelo ba longoli eloko wana donc ta longoli eloko wana il faut bato ba longoli on faut to betel ba maboko parce que ezaki loko eloko moko etikali ke kaka wenge
inde beta ba stade ba Koffi Olomide ba to ba mikolo quoi siko ba jeune ya lelo pe ba ye ba longoli défi wana et beti ba stade il faut tout bete le bon maboko voilà ndé dans solo ba swaza lelo ko koloba comment un commentaire na omona wana siko to esusuna oh dicap Fally Ipupa stade Fally ya wana et beta qui année passée stade Fally Ipupa dicap ya wana donc mutu o aye ko longola pa défi ya ba yaya wenge c'est Fally aye longole loko wana zui décision azobeta stade Fally a beti stade et tondi ti ale batu pe bakomolanda Fally hérité aye pepe mutu na tembe pa a beti stade ale na suka ngo et papa Hervé pa a beti sko to ka suna no beta Félix Oise quoi yepe stade a beta stade kalate oza Fally Ipupa bino mo bozo mo na babilili bota ka bilili pot boto chaso nzate po bakoya ko bloquer vidéo na ngai voilà wana Fally Ipupa après to banda banalise nazoti la bino po botala ba image siko toye stade betami na samedi Papa Hervé yewana Ferregola Jésus des nuances ne babenga gae stade yango wane betami botala bino moko ba image ça c'est ngala lingi te na commenter please bino mo bwana bandaku bocha ba commentaire na bino oh na tondi si parce que za londenga na musique na biso na Congo kuno oh ya beta ki mabe oh ya kuna na sima soki batu bazala kite oh boye tout ça là okuna vidéo bo bino mo bota ba image comme ça bo commenter do Papa Hervé wana awa era lingia banda kuemba yanga mingo benge Papa Hervé I don't know why donc c'est ça Ferregola avant à Bandasco Kubeta à Kota ba introduire hier quoi stade yango wana biso nyoso tomoni batu bazaki mobiliser ba ye na stade pour ko soutenir artiste ba gaulois parce que toza awa to komi na 3 o ba telemi na mboka kuna ya Congo ba ndekola biso zo ba yana biso wenge époque na bango bazana bango mais siko ndexasko yo Fally Ferré na héritier donc eza eloko roloko kokotiela ngo makelele te eza bato batelemi siko na musique penza na mboka siko eza 3 personnes wa bo écarter héritier te parce que héritier stade na ndenge beta maki wana ezaki pe mbule dérangeaki bato tout bayebi nde elekaki ya parce que ozaki penza donde moi mi benga moto na tembe abetaki o eza Papa Hervé botala ba image ya faire yango wana Jésus des nuances donc c'est ça batu nyonso bozotala bomoni ba nini na tieli bino ba image yango wana mwa to tia nyonso ezate ndambu siko yo moko mutu osala ba analyse omona nyonso wana eza pona nini ezaka pona lokumu ya mboka faut encourager parce que na bandi na Didier Lacoste batebele batali so botala ba obata sima bomoni image to tia ya ndekola biso Didier Lacoste abeta kipe ya beti na terrain municipal kuna area beta ki liboso ba image biso batu bomona ke batu bayaki vraiment temer na suka lango batu ba ye selo capacité na ye parce que à Tchaki date il y a le 24 quand dans le baki batuming babaki pourquoi fallait pas beta jour wana des affaires azo beta za motema mabe tout ça là normalement beaucoup empêcher mutute à accomplir disons à ça objectif naïe donc selon conviction naïe ya monaki ke ngai na ko beta musique na ngai pe à part kuna yango abetaki pas beti bato ba ko soutenir ye bango wana donc pour na ngai nde do sa banalise nga a mutu ko encourager parce que a oser et puis a sali nde na ko loba disons ye wana
donc bato baye selon capacité ne donc nyonso faut encourager ko ba te attendre ça qui te oh boy te asali oyo esengelaki asala photo bete la bango nyonso maboko donc a oser oyo ezo compter awezali conviction ya mutu nde faut ko respecter ce qui mutu alobi ke nga nazo sala nazo bete loko na nga boye il faut ko tikaye parce que le lot aux hommes même na Congo kuna so mutenga sala loko bo te akosala ngote boye wana ezaki jalousie oh non mais toi na ba mboka libanda to lobela nde to libanda bo nde biso to na ba Amérique ba Canada oko ko empêcher ida mutu te à s'exprimer te au fois c'était non so mutala pour ça loko na e bo tikaye donc ndenga beti wana akokisi posa na photo betele maboko pomba la sima susu abeta stade mbala sima ekoya Didier Lacoste ya na biso abeta soki akobeta stade des martyrs kakaye biso to ya wana ka kolobela ba effort o ba bazo sala pona musique ya mboka na biso Congo somona donc moi ekoya ko minimiser ba tuté ko sous-estimer ba tuté ndenge mo pe ngai selonga biso bota nga so pe bo pesa ba commentaire bo sa ba commentaire pona ndeko nga héritier pe nga la ko encourager pourquoi parce qu'a osé et ça qui facile péter parce que héritier à ça qui est rapide hein stade né zo qui temps rebelé à se préparer monter net so ba ina net tout ça là RK fali a tchaki stade ne fallait si ça l'héritier pas tché journée normalement y a tchaki ngo zai ba période ba mbula le bomoni est dérangé mais bota na ndenge héritier bandi carrière na ye bat o bayaki wana il faut obéter les maboko parce que ça facilite ça biso bon la stade de piece of cake hein? Pour tous au moins quand vous ba commenter attendez boy na sima machin t'as les piece of cake tes morceau à gâteau tes stade wana et ça nzungu donc il y a donc ils ont mela dans ce rosa makasité et bimi so énergie nyonso lobi to lokoti okula to ke ba ke zong so mai donc pas énergie zo bima na stade wana énergie bimi na stade wana bato baza bata spiritualité bon non li parangu beza wana donc bato ba beti stade oyo nga pense bino ba bravo ba gros bisous oh fali poupa e wana donc ba gros bisous na bino parce que bon lakisi ke biso pe to ko sala ngo ezaka te ba ya biso akala ba wenge ba ni tout ça no biso pe to ko sala ke to changer to balancer makam yango wana do fali abandaki et puis batu ba bandi ko asima ko sani ko beta stade parce que mais ça fait des années stade des martyrs et beta marate ba to wenge kande ba to wenge ba ko beta wana o ba to beta wana mais après bomoni bota événement l'événement ya ngwana donc faut encourager ba musiciens na biso yango nga bomoni nga na profil na nga ya Facebook na tchaka nga ba musiciens nyonso so na moni mutasale lo kamala mno tcha na tche na commenter donc na ko yate na ndo finga bango non la refinga bango te parce que toujours mon lelo mon journaliste soit ni sa musicien bon c'est normal muto akoza la partie na e azala tendance na e mais so za tendance no to linga faire gola to linga fali to linga Didier Lacoste o linga héritier Watanabe tout ça là oui linga bango encourager ba œuvre na bango mais ezate que yo linga fali banjo finga faire non moi j'aime pas ça na mona ngo bassesse donc ça ko kitisa ba valeur na biso to koza wana te ndeza boy to panza basa ngomoni batu mususu ba sa be mission na bango bana bango enregistrer te gouvernement bi eta futa taxe te biso ne sa télé 24 boy to futa ba taxe biso gouvernement et biso ya Canada donc aye biso na ko ya te na banda benjure tout ça là et ça propreté parce que biso batala biso malgré to lo balinga la boy batalaka oza circuit biso ka gouvernement te na sécurité GRC ba ba bi GRC boy bien ça quoi sia oza circuit so na betulio makam suski télé 24 donc to vimba za quoi so za katsa nzungu
toi pour ça tena ça ba 1000 views pour beaucoup misanga so ba 10 000 ba non on a sali wana c'est bon na bi place ni na télémeli donc na koki ko yate na ndoko finga fali na koya te na finga fere gola non na koya te parce que batu batala ngai ezaka ka bino te bata gouvernement na koya te na finga héritier na koya te na finga Didier Lacoste na koya te na finga wera na koya non je ne peux pas faire ça nga zo encourager ba so muta sali lo comme lam ndenge faire beti stade na bravo parce que a osé na lobby bien na débit azaki na ba nini kokoso belé donc ba rejeter que même ba sponsor ba rejeter que ba mona qui net ça la valeur té quoi mais a prouvé que na koki peut aussi quelque chose ba golo ba supporter tozomona pour la moni batu ba ote stade ici na ba ka ba commentaire msuna bando tanga va ba émission ote attendez ce stade wana parce que ba modo de pesa maki na wenge ke batu ba kende yango moni na dernière minute ayiko tundi ça tout ça là ti ordonné pesa maki parce que au moni ba ndekola biso wenge ba yaya wenge botalanga bien na ba batala ki chinois josa lai donc bo vanda wana bino bo ko soutenir ba ndekola no kana suka nga moni ba biso ba leki na dernière minute photo ba vérité bo leki la dernière minute nde bo komi o aller soutenir faire gola bo kende ko soutenir na dernière bo ya ba dernière minute poani pour nga atondi si yemoko selon ngai atondi si yemoko tokolo bakutu saper wana o tozomono a bando ko sa ba pub mingi a faire rigola na ba journaliste musuto moni ba lora tendance bino ndo akana suka ya fali ku ya moni fali yemoka mibenga ne kakipa ka kokolo penza za raison parce que fali abunda yemoko a condamné na mutute yemoko ti boum et le quoi salema qui er ndekola biso héritier à ça qui stade nae photo do babilo ko poesi là héritier to moni ndekola biso héritier er azo sa stade nae papa abengisi bandeko wana wenge ba yaya wana wenge ese ba yaki na gâteau héritier asombela soki nani na no tanga kombote asomba ki gâteau pour anniversaire gâteau et katamate gâteau et katamate bayate donc vous soutenez tout le monde na dernière minute pour l'année ngeto moni ba tumsu ba ko lancer ba message na dernière minute pour que soutenir faire la dernière minute ils ont raté il faut taper à tienne ti date na bi ke nga na beta stade na nde Félix Oazé ka so azo tia soki out so pesa a solo neti boy na beta stade na ngai na septembre ou bien les 6 septembre quelque chose comme ça il faut déjà un mutu annoncer bo bandi siko ko soutenir bo bimi bo bandi bino bo akana suka même tout ça les fort na moko bo lo ba soutenir ye asa les fort ni moko abundi ta tina suka la moni na faire gola na conférence de presse na salaki à lobby que batu bazo soutenir yete mais ba sponsor tout ça là donc à traverser ba difficulté belé zomo eza malamu te bino na yiba te makamni le kana Congo balinga ko soutenir batu te bino so muta kufi ndi ale boye azala ki bien et boye tout ça là eza ba caractère moi ma be au faut bo éliminer botala ba américain na lo bal kambo ernios ndi ba se soutenaka ata bazaki na ba problème na bango tout ça mais so comme li kambo mo ba obeta ngo pona intérêt na bango pona mbongo intérêt business ata okuna zana conflit so ba bisi Snoop Dogg akende ko soutenir nani P Diddy
aokende otali nani mobala Beyoncé okone nani kutu na bosa ni komo mobala Beyoncé otali ye na Ken na tala jour mususu na sabino na otala émission ya ba musique pour la ngota mi ba bloc ba américain tout ça là zomo na otala émission batuni Ken so baza problème na Jay-Z batuni Jay-Z so baza problème na Ken pour baza na ba clash ba bando ça là pa obi Jay-Z c'est journaliste non ah wala Canada pour yaka Canada ala kisi poso atie boy atie habita poso na ngai na black yé pas à black donc na koyo lo ba be ya frère na ngate na TV jamais na ko lo ba ngote journaliste la ngalo ba bit non na ko lo ba mabe na été toza bien c'est bon mais basé na ba clash zomo bango do ba clash na bango za po ba sala na bango ba biloko mais c'est comme ba makam na bango ba musique ba makam na bango total hakuna ba ya ba award na bango ba sa ko mo na bango nyonso ba ye ba propulser muninga mais abiso ezaka na dernière minute pour ka ba mona ke oh bravo to mona ki kingani alobe faire na air nini bino boyaka na dernière minute emsus concert eza lobby samedi le loleki emsus na Facebook oui allez soutenir Ferrego là mais non tu soutenir yete soutien bandara m tout déjà tcheli baya pa bobandi mba monde to mona awa babandi soutenir et quand on annoncer batu babandi baye bango wana ba vivara lokola ba fourmi awa mo bango wana oya ya Pierre okuna ye ache Pierre c'est ça ce qu'il faut faire bande ko bozotanga na mona batu bobenga te bunkanga mona lo bato ndeni concert ya ngwana ebetami ya marti bunkanga mona loba parce que songa lobe ko mo Julia loba ki ebele bo loba même dans ba commentaire bo mo ba image ndenge leki commenter do bande ko bino ba bete bino ba stade tout ça là il faut féliciter bango mais eloko moko kana loba pour bande ko nyoso o bozo beta ba stade tout ça là c'est vrai que bozo tondi ça mais moi je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y a la rentabilité dans tout ça? Est-ce que vous ça parce que botondisi ba stade wana tout ça là parce que faut pas mon botondis est-ce que vous avez gagné quelque chose parce que ba américain ne fonctionne pas en fonction des plans mbombe koti il faut boyer ça biso ba total rabino mbongo est-ce que koti parce que na ba plein oyo fali à sali plein oyo faire sali héritier ba plein na bino tout beau sali wana vous avez bénéficié parce que pour prester donner la na prestation scénique ils ont ba checklist hein tozo checker ils ont tête ka to ganga après lo to mo bino oh nani botinda cotisation mutu songo azobea bo excuser ngai faut bo vivre ce qu'on est boande bo tondi sa ba stade bo vivre ce qu'on vit nenge ba américain ba vivre donc ko ba millionnaire parce que ba stade est tondi mutu to ayeb sangai après ba stade nyonso oh bo no bo beti mbongo quotité non to ko fonctionner ndenge en termes de plein sans mbongo te to fonctionner bongo te ba star na biso bo fonctionner bongo te en termes de plein sans bongo plein avec l'argent beaucoup mi ba millionnaire parce que ko tondi sa ba stade wana obiso to moni c'est que mbongo ekoti mani donc mbongo comme na ba million hérité wala million faut payer ça mbongo fali comme ba millionnaire faut bo soutenir nga papa Hervé comme ba millionnaire faut bo soutenir nga booster parce que tout le monde va plein on a donc la tête va plein nazo gang nga et ba débordement boy donc ba star na biso ba comme ba millionnaire donc toi la pour ça ezalate ba plein net nga personnellement selon analyse na ngai parce que à part ça nga sala pe ba cours marketing
na éducatrice mais nazwa pe bakoro ya marketing donc bozo prester bongo nde baloba prestation scénique checklist na bino bo checker bambongo ekoti so bambongo ekoti siko bambongo bino bozwi wana il faut bosani bon marchander image na bino bon lukasu na niveau stade on etondi neti affaire so to compter ya fali ba mitu wana ekoti so bafutaki combien bakoti na ba billet tozomona kuna soki ba 2000 so ba 2000 francs so 3000 francs so bo beta ba mitu wana ekoti mais bokoti ba mbongo ti bokoti si mbongo ebele donc bokomi na ba million beaucoup ba millionnaire nde boza wana nayebi te soki en franc mais kobeta stade bongo stade so etondi ya ndenge na Rogers na biso so etondi Justin Bieber atondi mais ambongo ebele ti donc c'est ça que l'on a koloba bobeti bo prester mais est-ce que vous avez gagné quelque chose parce que to lingite bozo beta biso ba stade lobi kuna ombongo ezate po ba mbongo bino bokoti swala déjà bino mo bokoko ma ba producteur neti faire déjà na fali boza da ba producteur parce que bokoti ba mbongo ebele boko luka su producteur te neti faire na fali bo luka producteur ani na mbongo ekoti na stade li boye mitu ebele bo boza posa ba producteur te bino mosko fo bo comme ba producteur ba mbongo wana obino bozwi bo bandasko ko produire ba leki na biso o bazwa na sima kuna ya cc o bazo ya tozo mona imsusu ya mike bazo bima kuna bo sela biso ba studio na Congo studio a Ferry studio a Fali studio a Héritier parce que ba trois na o marché ba moti ba trois na minito na Congo o bazo cartonner ba trois Héritier Fali Ferry ba toi na misato ba mbongo o bokotisi bo sakana ngote bo salela biso ba sala kitoko nde tomona ba sala na ba Nigeria mo ba sala za na ba Nigeria bino mo bo ke prester ba nini na bino kuna ba concert kuna tomona ki ba faire na Nigeria tomoni Fali tozomona makambo belebele totala tozomona sko bino boke kana ba sala ya baninga bino sko kwa bokotisi ba mbongo boina toi ba njungo bino botondisi bino misato Héritier Fali Ferry ba mbongo bo sakana ngote bo sakana ngote po da ozongela bino dans zina ndino tuna bino studio ni bino bo sali bino bo mona ba débordement des âgés débordement des âgés mais millions cotit ba millions cotit bino misat bo cotit ba millions donc tika bino te Héritier na Fali na Ferry donc tika bino te donc c'est ça to raisonner qu'en termes de plainte to raisonner pe en termes de mbongo donc vente donc sotali na checklist ba prestation scénique nde na oloba checklist na suka nango batunaka toujours est-ce que rentabilité ezalaki bozwi eloko soki bozwi eloko nga na bete blo maboko bravo Fali bravo Héritier bravo Ferry gola bambongo ande na lobi bo sakana ngote bo sala quelque chose na mboka bayana biso ya liboso ba beta ba stade tomoni ba studio batongela biso te sikoyo Fali bino bokomi na niveau na likolo Fali Ferry Héritier bo sala tout côté musique bo tonga mwa biloko moko na mboka na biso kuna ekosala bien et puis non loba toujours pour na bato ba finga nga lobi nga finga ba star na biso te jamais la koyo ça émission na fingi Fali tonini Ferry na fingi so botel na profit na ngane na bi na début beaucoup ta bango bazakuna beaucoup ta Fali okuti Ferry okuta Héritier okuta tout bazakuna ba Agwada Koffi Olomide tout ça là
na encourage Didier Lacoste tout bon na encourage bango parce que c'est pas facile but ba mo na o beta stade wa des a piece of cake ya piece of cake te so za libando ba ke fallait za la boye fallait place wana na sima kuna batu bazate il fallait à côté la boye il fallait faire la ta boye il fallait batcha au kaswana il fallait pour nous oh il fallait battre ba kota ko fele il fallait ba fumula kas ba stade bino bato boye bani bo bat ba yo fele banda tongo tibutu so monde il faut pas que lukaka ba ne ba nini ba critique kaka défaut donc kongola lukaka place défaut o te place on est honnête o place on ba kufaki o place mais bota quand même be fort bat ba o sala bota be fort bande kondo ba o sala. C'est ça qu'il faut faire. Pour encourager bango. Donc c'est ça mal encourager batunyo swana encourager penzabino makasi donc bo sakanambo te parce que comme na ko insister makasi même na profit na ba mbongo bino bo kotisi wana. So bo tongeli biso ba studio te fali yoku kutu na chope même pozo beta ba stade tilibanda. Obeta ti na masamba deba na monaki obeti na bangola sikozo kesu new arena donc yo za millionnaire il faut te parce que ça volonté na yo mais na ko encourager yo o salelo comme nene na Congo o etika symbole ya Fally Ipupa parce que nzambe lever yo boye il faut ba œuvre na yo petit kala soit école ya musique mais rare o bande ko biso ba yaya ba sali ba tikela biso ba école te ya ba musique Fally faire héritier bino bo sala ngote parce que nzambe azotombola bino makasi bino fosko bo profiter to mona penza ba monument penza toza na bo moyebo tozo tala penza bo za nina Fally studio a Fally Ipupa to kekuna ya héritier kuta mtu na tembe kunde na oloba boyoko asa nango po ya za teti moko osakana te donc héritier mo ba mbongo héritier yo bebisa wana ngala tala kana mona ba mbongo zo bebisa wana il faut osa quelque chose pour écomater bokoma na force za susu te parce que na force nzambo apesa no force si kota force bwana ngo ya ko prestaka partout kuna bozo tambola surtout Fally ba agenda leki makasi donc moko ko kita talape que no koma na force que si la ngai parce force si la ka elo nini ona nango ona ko vanda na otala buda na côte si ba million ba ndaku ba bilo mwa ndengona ba studio ko sape ba park nde to mona ba américain ba sa bilo comme nene ba o ba yemba mingi te bo mona ba Snoop Dogg wana ba na ba izina masanga ya ba whisky ba msusu ba zana ba bizina ba bilamba. Parce qu'il faut profiter de succès na bino bazana ngo bosa tenetika ya banga batamangala succès après sili to bando l'accendo misapi non kande bo pela boye bosa la babiloko moko ndenge wana ba biloko moko ekotikala obiso bando otala ça c'est Fally ça c'est héritier ça c'est Ferregola. Voilà, donc on vous love. Donc c'est ça, donc bah bisous na bino nyonso, bisous na dide na lobel marambu ya roga te na braza kuna ba imaginer batinde na zwa kyango mais so na tiango awa ezoko kanga nini na ngai vidéo na ngai zo sala moi vidéo za lourde yango moni na tiango te mais roga pe abetaki kuna na masamba deba ba image batu batiaki na ba Facebook o ezaki vide ezaki ya batongo mais après quelque temps ba image o ezoleka ezali ke batu bakota ki ebele kuna Chris Njora ndakendaki ndekola biso Chris Njora ya zaki kuna na Brazzaville tomoni pe grâce mbizi kuna na Brazzaville yepe asali plein na ye
donc faut que betele maboko c'est pas du gâteau hein, c'est un piece of cake. Donc ba sali musala na bango na bete bino maboko ba roga wana tout ba roga episode to ba mki extra musique tout ça là total atala batwana nyoso. Donc c'est ça nzamba pambola bino nyoso toza l'émission mususu ba ya politique. Après nga émission politique ezali na ndeko biso Alain Kindeki na Olivier Bolia. Donc ce que za pour ça ko intervenir ngai ba musicien nyonso mboka la biso na pesi bino mbote mais na ko insister même na Facebook na ngai tout na bando cha bato na misato bozo nga mabete ba bato mo ba briller suko. Donc toko ni yangoti et puis na way of finger ba ngoti nde ba musicien musu ba dégamer. Donc bazin na mayele te ozo dégamer fali na minute o de na dégamer fali na li boma na mtu na ngatoni to na o dégamer héritier na li boma na mtu na ngai to na dégamer fer na li boma et nga journaliste na ko soigner ces musiciens. Et c'est toi domaine moko. Moi je ne comprends pas. Toi domaine mon côté. Pourquoi on soigne sa moto toi domaine mon côté. Na éviter que musique les karaté, na éviter ma kamni ba monaka. Tout ça. Ngana on soigne sa famille. Na on finga fali. Na sens ni. Je ne comprends pas. Ndé batumsu ba fonctionner na mitu na bango. Je peux pas fonctionner comme ça. Parce que toi domaine mon côté. Na ko attaquer netinga na domaine éducation, na ko attaquer mon éducation soit dégamé. So na dopo na wana nde na ebi ango bien na maîtriser éducation domaine éducation ou soit domaine ya business parce que na sali ango na roya pe la peso conseil to na ebiso obeti fokoto nde na lo ba prestation scénique ba checklist parce que na tangeli ango. Voilà ce qu'il faut faire. Donc bato tout botali ngai nzamba pambola bino nyonso. Merci na nga na pesi na Gervais Bilili. Merci na Alain Kindeki. Merci na ngai na Olivier Bolia. Donc c'est ça. Toza wana télé 24 live. Les apona bino mais biso mo katolo bahati. Neti bo soko lingo lobelo commenter likamba ya musique. Benga to koti si o lobby o futa te benga o lobby o pesi ba vie na yo na ba musicien na biso to mokamba politique to programmer yo kaka yo ye o lobby zomo mais bo sala ngote ka biso moto ba kaka to ba kaka est-ce que no lobby comme ojili place on lobby ki mabe boye ya ko loba pota soeza facile yo be biso to sala a o mo lo sala émission bo mutu oyambi invité bo sali data botama auto na emsus na botama kumkoni na yo sala ole ka camera ba mwindo epela mbu o mo aneti esprit no ezesu wana te yo moko motala so si se miso bi ngam na lobe makambo do ba mwindo ba mindele basala ba camera o eza ba esprit eza asima parce que so mati o koma ndeti mutu mususu et a facile ba baloba ka libanda alobi place yaka na plateau ya ko sala émission to ndima yaka ya ko sala émission. So bandolo ba phrase moro 4 fois c'est pas donné à tout le monde. Donc faut remercier toi bazo beta ba musique voilà. C'est pas facile, la piece of cake. Donc voilà nzamba pambola bino nyonso ngala kiti émission mususu na sima que l'Éternel vous bénisse. Donc gros bisous na batou batala télé 24 live.com gros bisous na Fally Ipupa héritier Ferregola Bobeti Stade. Donc bravo bon oser puis na ndeko la biso Didier Lacoste a osé. Donc faut encourager. Donc c'est ça, bye bye, que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Voilà. Julie Poyalama, Toronto, Canada.
Télé 24 Live. Votre réseau d'information.